Donc amela ki ba kiso fala mela amenasa ki yango ndena butu nzamba obimela mama na ngai. Ayebisa lobi zemi ozana ngo ngane nzambe mna pesi yo mwana wana ozala prophète de la nation akoya pour traiter ko résoudre ba ka bato o bat ba sana ba problème. Na botama na ba écrit na maboko nanga. Azaka na ba écrit mi balé. Ba très ba dessin. Ba écrit. Ndatanga kombo na ba komaka zalate sauf un abbé n'expliquaka na ba recherche ne mama webisanga ba kombo ba komaka lobi o azali envoyé au Biksa libota na nzambe. Je priais pour cette maman et maman Nabiki. Le salam qui automatique. Je prie directement à oui, na 12 ans. Dans Nzambe. Na kuta Nzambe, na mangenge ba benga ngo libula ba sakoli. Eza ba benga ngo gestemane. Eza kan dotote. J'ai rencontré Dieu. Comment Nzambe a se manifesté comme un ange. Les autres simbaté. Tout va débrouiller qu'à vie aux fonds amaté. Naxindio. Parce que je vis. Après c'est un message on a Genèse chapitre Exode chapitre 3 le verset 7. Abisi Moïse a dit je vis la souffrance de mon peuple et je me suis descendu pour le délivrer. Les noms d'abord c'est pas une personne qui donne mais c'est Dieu. OK. Au moment à Jacob, Azaki na kombo ya Jacob, Zamba lobi na changé au kombo au comme Israël. Yesu Marie t'aime taper ça qui est combo. Donc c'est Dieu qui avait donné Abi, Barobenga Emmanuel, Barobenga comme ça, c'est ça. Donc au moment Marthe a joué bisa Yesu alobi, na yebi ke nyonso senga papa apé sarayo. C'est-à-dire nyonso senga ka eratakate. C'est ça l'alliance nzamba yebi senga alobi mutu nyonso ko sambela pona ye atelo moko eratete. Il faut savoir ba koma prophète té. Ba botamaka serviteur de Dieu. Na webisa yo 2 rois 7 Bible zoloba tangu nzale koti na mboka roi zalaki mazaki incapable organisation zalaki mazaki incapable il a fallu l'homme de Dieu alobaka lobby biloko ekitaki qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois o ya décembre bokosi bozali bongo motema mabe tala fondation vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pe bonya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba chaussures bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'Oseyo, quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas gros dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui perd c'est péter la loi d'arrêt, respecte la loi. Alléluia, alléluia. C'est que me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui s'arrange cette couleur du salaire. Des langues des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Ma mort en douleur. Moi
moi j'ai pas peur, dis-leur ça, l'histoire des mères en pleurs. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bonjour fidèles internautes et bienvenue sur votre site chaîne chez Biso TV Télévision, chaîne Kokani na yo na chaîne EP Sabino information solo, chaîne EP Sabino ba makambu na banda kuna bino na ba foyer na bino. Avant tout banda émission na biso, pourquoi pas je dis merci à mon Dieu. Tata Nzambo alinga rabino. Pourquoi pas j'ai dit bonjour et merci à ma maman chérie Janine Kabedi, à mon président Sik Moukadi et maman Lydie Moukadi. N'a pas si nous bambo te place vous allez. Pourquoi pas j'ai dit merci et bonjour à Mimi Tizeze depuis Belgique. Pourquoi pas j'ai dit merci à tout le monde na Chebiso, Balandara Biso, na Chebiso. En tout cas vraiment bozaka wana bos abonner vraiment malgré tout ça likolo. Et ça, biso bien kaso bozo s'abonner kaka. Nazanga mon côté, nazanga na prophète. Tolinga to sola naye, toye baye lelo kopé ça témoignage ya vie naye. To retour naye, ba question. Et puis non ça là. Non linga naye Sabine excuse-moi. Ba commentaire na bino na ba critique na bino tozara nango vraiment na posa et que ça biso bien. Là je présente mon prophète s'il vous plaît. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Prophète bonne santé. Oui, Zambazo batela biso toujours tout va bien. To bengo prophète kombo ni. Kombo nanga prophète Grévis Mundobo Iratarate. Iratarate. Avant to banda émission na biso, toko ça ta 2 minutes de prière ko kamba biso na prière. C'est pas un problème. Prions Seigneur, merci. Na sambeli pona bande konos ba Rolanda biso bazala béni. Parce que yo zala ki mettre à temps, mettre à circonstance, oyeba ki l'autre okutana na chez Biso TV pona kolobela peuple na yo ko édifier bango na malobo tikati na biso. Tika bazala béni, ba ko benga biso, bazala satisfait na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Boni mikolo belé. Bon, talaka musala ko bima trop. Tout le monde a tozali. Église zo tambola bien. Oui, église Nangolo Nzambe, ça va. Bientôt là, tous fêté déjà deuxième anniversaire Nabiso, Banda, Tobandi, Temple de la Reconnaissance. Merci beaucoup, Balandia Chebiso Bazolanda yo. Puis, avant de sa témoignage, tu as quelques questions solo la moi mouké, tu as posé yo. Nde konanga na deskima na Zolanda ngai, lobi nanga. Tout non prophète, pourquoi kababenga ko kombo ya Iratakate? Ok, merci. Babenga ngai prophète Iratakate parce qu'ils ont un service mon côté, mes prières mon côté na sala o Yeshua. Ce qui nous a la mémoire, sur plus ou moins 300 quelques prières, il y a un service à bateau na sali, des petits témoignages. Yango babe Iratakate. Dans Nzambe tem ta aibisa ba benga obongo yo moko ka obe batamo kilo ba mone ko obikisi bango yango ba bengi yo Iratakate. Bon, normalement kombo na ngai Iratakate eza kombo mudu ntapesi ngate za Nzambe. OK. OK. Parce que le nom d'abord c'est pas une personne qui donne mais c'est Dieu. OK. Au moment à Jacob, azaki na kombo ya Jacob Zamba a changé au combo au comme Israël. Okay. Au moment de même naissance à Jésus, Yesu Marie t'aime taper ça qui est combo. Donc c'est Dieu qui avait donné Abi, Barobenga Emmanuel, Barobenga comme ça, c'est ça.
Même mon nom, ce n'est pas les gens qui m'ont donné, soit un côté, mais c'est Dieu. Nous avons mené un message dans Jean, le chapitre 11, le verset 22. Donc, yo mon mi pesa, yo mon do ça batu ba benga kao. Non non, tant nous avons pesinga combo wana. C'est-à-dire pesinga combo par rapport à alliance. Ouais. Parce que nous avons changé combo en alliance, oui, ça combo alliance. Tant au sali alliance dans Nzambe, ndoko mona Martha zo yebisa Yesu alobi, na yebi ke nyonso senga papa apesa rayo. C'est-à-dire nyonso senga ka eratakate. C'est ça. L'alliance Nzamba ebisenga lobi mutu nyonso ko sambela pona ye atelo moko eratete. Parce que ataza na foi na foi nanga a réussir, c'est ça. Merci beaucoup. Deuxième question nanga ezali père spirituel nao nani. Bon, père spirituel nanga paix en son âme. Le révérend pasteur Théo Madimomo. Il est déjà décédé à Koufaki Autoti Kabiso déjà 3 ans déjà passé. Donc mais je suis toujours avec un mentor que je travaille avec lui. Donc c'est lui. Apôtre Jean-Pierre, il est orienté ministère. Comment prophète n'engeni? Normalement, Maman Flore, il faut savoir, comment prophète c'était. Botamaka, serviteur de Dieu. Botamaka na ministère. Ne, bayaka quoi cadre biso pour nous dire que tu as un ministère ou pas. Donc on a comme prophète, c'est Dieu qui m'a fait prophète. Ok. Comme ça que nanda kumbala moko comme prophète. Bon, nanda kumbala moko parce que tout n'est déjà père spirituel. Ouais. Ok. Déjà. Tant que tu as un père spirituel, à quoi tu as mon nanda côté. Cela veut dire procédure et appel les alaki. Ok. Mingi na témoignage na ko expliquer ou comprendre comment Nzamba bimela kinga, Nzamba benga apesenga musala. Merci beaucoup. Na ba question te poser paneza qui protocole en entraîne biso. Il y a témoignage na yo. Lelo peuple de Dieu baling balanda yo balanda témoignage na yo. Témoignage na yo parcours na yo comme il peut comme prophète ndezali mikakatononi no lekai nango tout ça. Bon, l'histoire est un peu longue, c'est moulaï, mais je vais expliquer pour que les gens du peuple de Dieu va comprendre que na outil les colotés, on a bimi non. Une consistance. Ok. Là, on a peut-être par rapport à la naissance, on a pas comprendre. Ok. Nazali, na famille, il y a 5 personnes. Dans la troisième de la famille, mbote na maman nangazola nangazanvi, maman Régine Loutou. Ici que papa Moreno, Bazanvi, Zamba Pambola Bango. Témoignage nangai, tant on a botami, tant maman na biso aboti grand frère nangali boso, aboti grande sœur na biso, parce que tous a 4 garçons filles moko. Tant aboti grand frère nangai, aye kubota grande sœur ngana landi, aye ozwazemi, parce que grande sœur zaki d'abord mukie, azaki mukie, de maman yoko zemi nangai. Bon, tant a vu zemi nangai. A combien de luka alongola yango parce que tant atali moi nazana no mukie na zemina longola donc amelaki ba kiso fala mela amena saki yango ndena butu nzamba obimela mama na ngai ayebisa lobi zemi ozana ngo ngane nzambe mna pesi yo mwana wana ozala prophète de la nation akoya pour traiter ko résoudre ba ka batu au bat ba osana ba problème. Bon tant maman yoki message parce que maman nanga sensible a retour sa mongo na nzambe là obéir tant que obéir c'est mes colis na botami ko botama na ngezaki d'abord ezaki mystique ndeni na botama bon et cause la coïncidence c'était mais ezaki déjà langage nzambe na botama vendredi un certain vendredi na 12h na botama Moïse la makasi maman na ngai obotangai na botama na ba écrit na maboko na ngai azaka na ba écrit mi balé ba très ba dessin ba écrit. J'espère à la prochaine émission monsieur sonoya na ba photo bo mwana au mona ba kombo na botama na ngwe sala pega à 3 jours ah ezalaka na bleu ah na rouge tango na botami na ba kombo wana mutu ba tanga kombo wana zalate ndatanga kombo wana ba komaka zalate sauf un abbé na explicaka na ba recherche ne maman oyebisanga ba kombo ba komaka ah lobi o azali envoyé au Robiksa libota na nzambe. OK. Na nzambe te, je suis un serviteur de Dieu. OK. OK. Nde tango na botami
bandi ko luka ko menacenga tant azara muke pona kufa. Pardon na kati yote bekri wana. Baba ki ozala ça oaza envoyé na ngai o akobikisa libota na Nzambe. Bekri ngo ezalati lelo. Bon, ezalati elimo après 3 jours bekri wana elimo. OK. Tango eko sala mabongo nazalaka d'abord menacé tant nazalaka bébé mwana muke. Parce que baluka est déjà ba mettre fin na carrière parce que Satana a mona ka étoile la bato. OK. Alukaka a menacé akata carrière na ngana mukuse et tozalaka na tata mwasi moko comme nezaka Pauline. Tata mwasi na luka ko bundisanga tant nazalaka muke akokate inda kufa. Akota mabele. Tana okoma na âge ya 12 ans. Âge ya 12 ans na bado sala ba miracle moko oyo ngambo na ondi maté donc ils ont ignorance, c'est-à-dire non sala ma maintenant iba teke non sala makam. OK, zaki sala madonna ba kidiba. Oui, na bakidi ba. Pour une personne. Voilà. Na koza na sambele pona mutu moko mutabiki. Na ninga ba venti ou bien na ninga que zaki. Tant zaki na 12 ans, 12 ans na zaki déjà muké. 12 ans na zaki na muké, na zaki je crois na 6e primaire na passé première série. Donc il y avait un ami to tanga naé maman na zalaka gravement. Tant que était à la tête bana classe, je sentais le roi esprit moi bisinga grévis pris. Bon. Tel roi mon amour pris, je priais pour cette maman et maman na biki. Le salam qui automatique. Je prie directement pendant autant bolaté à Tamboli. Oui, na 12 ans. Je prie pour lui pendant autant bolaté à Tamboli. On bazo même dans l'église alors. Non, na 12 ans, na za école. Donc ça là ba miracle na 12 ans. Bon, ils sont inconscients. Inconscient, oui, voilà. Parce que Nazaki na mukie, lorsque je faisais, je priais pour cette maman Nabiki. Donc bande ko tambolaté na sens Nazaki kokate. Mais maladie paralysée qui est mon tambolisate. Lorsque je prie na lobby amen, malamoko atamboli. Bande ko lia ta 5 biloko lia ali. Donc et bande ko ça melanga trop na 12 ans. Donc so biki sino mutozano ku. Bon, na ça nga kuna te parce que bon. Prier no ka otiki na. Je prie. C'est ça, je prie na c'est bon ça parce que 12 ans. Apo keino ko lia. Oui, na sambeli na kei. Donc net to ki total moi la classe to sambeli. Toki na biso, to ko tala ami bon. Na bano so apparition mususu, dans se sentir loko là, je suis avec comment apparition moko donc ba message moko ko bebi sa destinée na ote parce que aux nazaréen, aux mwana oyo, aux na mission Nzamba tindio. Donc c'était simple, tant na commis na âge à 18 ans ndé mon père spirituel a bandu ko encadrer ngai. Est-ce que non tu as un ministère Nzamba bengio pona mosala nai. Je commence à travailler avec mon père. N'a rencontré première fois dans la vie, n'a rencontré tous alaka bon place tous alaki pour un zaman qui sensu. Place tous alaki na papa moi alaka nganga pas Faustin. Donc azalaki donc moi to yebaki presque quartier mobimba no bangay. Papa wana azalaki soka lobby likam oya lobby sala mabongo. Mais Dieu m'a fait grâce à confronter Papa Faustin. N'habite pas Faustin. Spirituellement. Oui, non, physiquement, boy. Okay. Physiquement, parce qu'Azalaki a comment dominé presque le quartier Mobimba ko Bangay. Ndé s'est décidé qu'il n'a pas non. Ce qui a son Nazal en Zambé, faut mettre fin à Papa. Na kinanda kuni la tonga na Papa Faustin. Bonjour. Oui, on a un billet Yesu. On a un billet Yesu. Je suis déjà encadré à l'âge de 18 ans. Je sais déjà ce que je fais. Je commence aussi à sortir, à faire des services par rapport à l'Engenzambe à Bengel Bisso. Tant on a commis, on a vu Papa Faustin, on a vu Papa Faustin, on a vu Papa Bisso sous Kanoé Koki. On a pêché 2 jours au vivre. Papa Faustin, moi, nous avons mouké. On a lié à pasteur à Mikolo. On a vu ce qu'on lié à pasteur à Mikolo. On a bangoté. Donc, on a pêché Papa Faustin 48 heures. Et ça l'a mis 48 heures par Faustin à la Moukate. Okay. Donc par Faustin Koufaki, parce que comme déjà comment dirais-je, qu'on détruit Moussa Nzambe, qu'on combattre Nzambe, qu'on combattre. Donc on a travaillé d'abord avec sous l'onction mon père spirituel. Na okene mangenge place ni na okuta Nzambe. OK. Donc Ezaki lokola masapo. Malgré que je faisais ça, j'ai rencontré lui-même. Donc, vu dans mon bimbati, au salaire, un miracle, tout ça, au matin, non, au matin, on gombate. Non. Bazwaka miracle en gombate. OK. Il y a une chose non ebisayo, bazwaka miracle en gombate, bazwaka pe miracle na imposition de mettre. Ce qui a solo nzamba bengio, nzamba ko accompagner. Amen. Lorsque Dieu t'a appelé, toi na maladie na mboka na biso, ba ko fabriquer miracle qu'on fabriquer.
mutabe la raté soit mutasala la boité ba ke luka toko sa to sala bino lorsque nzamba bengi yo solo za appel nzamba ko accompagner yo nyonso o sala ko simba c'est ça d'abord le message nzamba pesa ngalo lobi et raté OK tant na yeke na oke mangenge ne na okuta na nzambe na kuta na nzambe na mangenge ba benga ngo libula ba sakoli eza ba benga ngo gestemane eza kan dototé j'ai rencontré Dieu comment nzambe a se manifesté comme un ange. Parce que la Bible est la différence entre ange na ange de l'éternel, ça lui est mon nzambe. Nzamba bimela ngaboy. Aibi singa lobi na tindio na pesio musala. Ange de l'éternel. Oui, l'ange de l'éternel. Oui, yona nzambe, yona lobi. Donc ezate que na sali kopé na yoki, na lalaki na moni lokala te. Dieu lui-même m'a apparu. Aibi singa lobi grévis à partir de na pesio musala. Musala ni na pesio. Oza prophète ba malheureux. Oza prophète ba souffrant. Ya bato bazo nyokwama. Bato makamna bango simba kate. Bato bazo lela. Bato bazo lukaliba les simba te. Bato ba débrouiller ka vie zo funga mate. Na tindio. Parce que je vis après c'est un message dans Genèse Exode chapitre 3 le verset 7. Abisi Moïse lobi je vis la souffrance de mon peuple et je me suis descendu pour le délivrer. En réalité na kachote prophète babi nzambe bamona kaete. Oui. Nzambe aza esprit. Skokoyoka bino nde bobeta ba témoignage na bino le mo bopesa biso mo ba trouble okatenga na mona nzambe ye moko. Nzambe aza esprit soit nzambe aza moto parce que bino nyoso bomona kae. Abimela bino pe kaka. Bon, nzambe aza esprit oui na boité Jacob akuta na nzambe abundaki na nzambe. C'est ça. Jacob abunda na nzambe. C'est que nzambe zane mutu. Oui. Oh, mais nzambe azwaka forme nyonso. Na biso lo mona bi nzambe a se manifestera. Nzambe ko bimelo na nzela ange, a se carné, asa ange te ma se carné. Comme il est esprit à cause forme nyonso. No kutana te oyokate ke mutali boma. Nabi mutu musu paza moi ba kiss na ye a se transformer par bimelo quoi esprit. Non. Parce que différence no yo mona kuna ngomba ke oh ane like ça ke nzambe. Bon, mongongo ya nzambe ekese na mongongo ya bato. Elo ali boso foye bangwana. Tangu nzamba lobelo omona tant nzamba zo benga Samuel. Mongongo wa Samuel nazo kansa Eli muto benga mais Eli te muto benga nzambe. OK. Soki nzamba bengi on lobaki mongongo wa nzambe za différent na ya bato. Muto mokila ko benga yo ozana ba limite. Mais soki nzamba bengi o limite ezate. Nzambe la rabimelio. OK. Nzambe tanga bimelinga ayibisinga lobi na pesio musala. Alobi na tindi yo. Musala na pesio ezali et aucun de résoudre problème à bato. Et on a le Pessinga vers passage na Exode chapitre 3 le verset 7. Ainsi Moïse a dit je vis la souffrance de mon peuple. J'ai attendu leur cri. Tant que Nzambe ayoki kolela ya banana. Oko za na poto moza ba problème. Oza na Afrique oza ba problème. Même mboka na biso o. Il y a des problèmes au fond na résoudre na Nzambe nanga. Bon, panga mais o Nzambe nanga fa résoudre. Merci beaucoup, prophète. Nous avons maîtrisé comment on a été maintenant. Prophète Grévis. Donc, Grévis. Et rataraté. Grévis, quand on a été maintenant, quand on a rataraté. Nous avons une question qu'on a posée. Dans le parcours, il y a histoire où ils ont été la biso. Avantage nini où ils ont vu que Nzambe penza à ça la ponanga. OK. Par rapport à témoignage na yo. OK. Bénéfice na musala nzambe eze belé. Donc comment on a d'abord les témoignages. Omoni ngai mama Flore na vie na ngai nazaka na couper moko. OK. Couper ka moko, omoni couper moko. Nazaka na couper ka moko parce que na botami na famille aux pauvres. Mais tant nzamba zo sa na ngapela bisinga lobi au moment nzambe tango tina Eli ayisi Eli lobi ngai nzambe na délégué veuve oya ko latisa yo veuve wa ko lesa yo tango yo mbule zo betate c'est-à-dire na botami na famille moko pauvre mais mutazui charge nanga eza nzambe. Donc vie nanga za témoignage ko lata nanga témoignage ko vivre nanga tout loyer tout eza témoignage. Donc nzambe nazui azui charge nanga. Donc on a moni ba bénéfice belé il y a des gens je prie pour les gens comme ma ministre je prie pour les gens au banda ko botate ba bota na sana ba récompense belé. Donc na Pointe Noire avant na yakin na zaki na Point Noire ba point noir na zaki na
na raffinerie premier camp. Et ça côté hôtel à Biabagete. Na Pointe-Noire na tiki plus de 80 doi yangai. OK. Oyo. Oza do ma botte alors. Maintenant to lobi rataraté. Tant de lobi rataraté. Parce que konanga Jonathan Mukadiye pas un problème. Ah, problème té. Ceux to kutani na ye et rataraté nda témoigner nzambe ngate nda ya témoigner nzambe. Nzamba pesa na pesa ka mwana té. Ngana pesa ka mwana té. Yo lobaka. Moi je prie. Na bisa que na lobi na Jean 11 22 lobi Martha lobi na ndimaka nyonso yo osengaka papa akorodaka yo. Donc c'est-à-dire attends ta botte raté je prie pour lui abota. Attends ba 14 ba trompe. Le problème est ça so ba elo ebembe. Parce que tout le monde appelle le prophète ebele ote. Comme souvent na manque kuna so bimisi na sekuse. Maman Flore. Atonzambe olinga. Miracle ya sa to bi muta sekusa ka mutu. C'est Jésus-Christ. À ce que ça Lazare. Bon. Après combien de jours? Maman Flore. Lazare azara mninga na ye. Son ami. Bon, Maman Flore. Nazo nakomi lo belangate parce que j'ai des témoignages, il y a des gens ceux qui moyens allaient beaucoup permettre ngana benga maman moko na Pointe-Noire o moi na kufa qui je prie pour cet enfant à Sekwe. Nazo lo bango na tête des filles nzambe na témoin. Na monde entier. Prophète a été. Oh. Ce n'est que moi. Ah bon? Dans le monde entier, prophète a banga nzamba a été ce n'est que moi. De ce que na pasteur na opé, pasteur na opé aza pasteur, aza prophète. Je parle pourquoi? Ba miracle en fondé zebelé. Nabi Jonathan Mukadi. Prophète à lobby à part yé. Après sa prophétie. Il y a le balikamba mon tikotak. Mususu azate. Oh nga zara na traiter ba dossier compliqué. Azate. À part yo. Au moment na tant tozali, tozana tant on nzambende. Nzamba tindinga pona peuple né. Tant lobi eratarate. Elle lo mona échouaté. Donc naza lo mona échouaté. Nzambe témoin. Parce que nasambe la babika na kombo na ngate. Ndenyo yebi ke à part ba prophète mususu baza bien te ka yo yebi ondeni. Oh mais nzamba tindi biso tango moni. Ozora to yo landela bango. Bon, kolandela bena via batu. Nzamba ola otangelo ba kombo muteten. Omoni kolandela bena via batu zempe na landela via mutute. OK. Parce que chacun nzambe mtabengi mutu. OK. 2 jours passés, samedi, Dieu m'a fait voir l'enlèvement. OK. Olandi. Tant la Bible bon pour ani. Nzamba talisinga enlèvement. Ndototé. J'étais à l'église avec les enfants. Samedi pour te préparer qu'il t'a dimanche, ba lali. Tabasi prière ba lali. Je sentais comme si je parlais avec quelqu'un. Tout à coup, Dieu m'a fait ouvrir les yeux. Je vois enlèvement salami. Mais enlèvement salami, tous les pasteurs toyebi, oyo yebi wan. Tous les prophètes toyebi. Attends mon takete. Ah. Je vous dis la vérité. Donc na koya pona ko c'est la mutute nzamba za témoin zo lananga. Mutu moko akete. Na yo pe okete. Sur 10%. Maman. Kokende te trop dire parce que na omona ni mamde zo salama. Bango nyonso bakenda kite. C'est-à-dire nzamba bisinga lobi na bato ba se prétendre ko lobaki baza basala nzambe te. Nzamba bi bango te. OK. Yango moni batebele azo sambela pona mutu makambo esimba te. Ce qu'on aime c'est son enlèvement na. Enlèvement salami dans le monde entier sur 100%, 10% ka bazaki élevé. Okotanga biso ba kombo. Ah non. So otanga kombo na baba na église bakendaki. Mais sur 100%, il y a monde 10% bazaki élevé. OK. Et j'ai vite compris batumso misala basala nzambe nzamba benga bango te. Oyo kenda te pa. Oh, ngana kende. Enlèvement na. Ngana kende te. Okendaki. Combien nzamba kebisiona? Omoni nzamba tali singelo moko. Abisinga lobi grévis na bengio eze loko esala ki Samso. Il y a beaucoup de pasteurs babandaka bien nzambe basuka mabe. C'est-à-dire asa prophète, asa pasteur, mazo vivre na kata via péché a okendete. Yona sona lobi. Na kata mboka oyo. Même pour mboka na biso changer. Pour lobi to mona recette na kata mboka. Et dépend na gouvernement te. Et dépend na biso basala nzambe. Précisément ngai. Na oyebisa yo 2 rois 7 Bible zoloba.
Tant que nous koti na mboka. Roi Zalaki, mazaki incapable. Organisation Zalaki, mazaki incapable. Il a fallu l'homme de Dieu. Alobake lobby, biloko ekitaki, biloko ekitaki. Même mboka na biso. On m'a dit tozo bonda ma seni, tozo bonda na boy na boy. Nazala message pour na mboka o lobby bonga. OK. Donc ça la ngote kendo postuler bien non. Ya ngomoni ba tebele ba sala makambo sans révélation. OK. Principe na biso za ndenge nini. So na kutena mutu. Peut-être yebite erata comment. Na ko kutana yo to kutena mama, to kutena yo mama Flore. Et là, il y a une solution. Il y a Flore na prend peut-être à Zobotate. Problème n'est pas bon. Priez pour nous. Nous sommes bisous maïté. Nous sommes sur le côté. Moi, je prie pour toi au nom de Jésus et tu vois la main de Dieu. On soulevait sujet moza très capital. Et que prochainement l'émission sous tout ça là, tourner comme le belango par rapport à offrande wana, babiloko yo lingi kosalango. Namoni babi awangonga, ngonga biso belemi daidi parce que na message ko benga mingi ba daidi. Oui. Lilo banini asuka na balandio ya chebiso ba Holanda yo par rapport à témoignage na yo olobini. Bon, merci d'abord. Nakoyebisa bandeko bazolanda biso oza politicien oza au PCP na numéro de téléphone adresse oui oza politicien ozali joueur ozali na ambition ebele oza de tout monde bana biso poto passe na ngeza po bana poto bazokoya na bato moka mabe muto akolandelo ko encadrer vie na yo akolandelo na spiritualité babandaka bien mais babebisa bazé belé donc bana poto bana kin partout dans le monde. Il y a bien serviteurs dédiés aux ambatindi yo et rataraté. Aux a problème yo musala les athées. Aux a problème ko bote za passe. Aux a problème bando ko tsa dossier ba benga yo te. Aux a posa nzamba maitsa yo. Aux a posa nzamba sala quelque chose na kata vie na yo. Benga biso na numéro 1. Plus 243 89 62 55 846. Plus 243 89 62 55 846. À l'église Ezami wapi? Église Eza na commune ya Kisensu. OK. Na commune ya Kisensu, église Temple de la Reconnaissance, église Nazo Kamba, toza na quartier Bikanga, toza non loin na école ya vice-gouverneur honorable Nerombo. Donc toza wana soko za na problème, numéro na pesa contact na ngamro personnel, numéro na WhatsApp, oza na posa balandelo ba prière. O meka ki simba kité non ça la propagande ngate mais nzambe wa tindingai ayi pas sa solution na problème parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple, je me suis descendu moi-même, c'est pas Moïse mais je me suis descendu pour la délivrer. Donc nzamba tindinga pour na ko résoudre ba problème à peuple na yi obazolela ba na nzamba bazoluka makam oza na poto za pe na problème ko botezate oza posa mukanda makam nezo marchete donc donc il y a un problème aux autres traités kabato bazan ba problème bon mon toi a un problème mais azara na pour sa prière non attends mon temps a problème tozo c'est pas un problème tant mon temps a problème to orienter et puis vers chemin na parce que première des choses il y a biso ezali te kaka mutaza problème to sambela non tozo orienter pe batou pour na lobby na bango c'est-à-dire aux gens on a problème parce que bible lobby quelqu'un parmi vous est-il dans la joie lui qu'il chante les cantiques ya yemba kaka akomisa nzambe mais c'est lui qui est malade qui le prie OK qu'il appelle les anciens, qu'il appelle les prophètes. Au moins la Bible lobby, confiez-vous à l'Éternel, tu seras enfermé. Mais ces prophètes, tu resteras. Donc, on a un problème, tu dois encadrer parce que lobby na yo, au monde a beaucoup de l'école. Voilà un peu, à quelque sorte, merci papa. Merci beaucoup. Merci maman. Tu sais pas mingi à la chaîne Abisso chez Bisso TV. Tu yambi yo. Depuis que ça amba soukate. Ce qui est soyete, tu yamba lisusu. Merci beaucoup. J'espère que Bozaki ebele bolanda biso pe bozolanda biso na chaîne Nabino ya Kitoko chaîne ekokaina yonanga chez Bisso Télévision TV. Na repesa ba merci mingi na bato balinganga bato balingaka mingi Chic Mukadi maman Lydie Mukadi pourquoi pas balingaka mon prophète hein les jeunes millionnaires Felingo dia Congolo là na moni soso Abraham Bolako fait na peso ma joyeux anniversaire place aux Ali na peso merci mingi na Nadesh Kimana hein mon ami de tout le temps Myriam Angele Myriam Eyenga na bisibino soki yesoyete donc on a soso lobby ciao.
Qui a dit que orphelin akoyeba bongo na kosepela te na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'Oseyo, quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas raw dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui peur c'est péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. C'est que mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. J'ai vraiment baby good qui ça quand c'est couleur du salaire. Des langues des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça